Nakambo ya sali na monde entier alongoli na Congolais na Afrique soni vraiment apema na kimia kotazali libota famille koza pasi atiki biso avant pendant âge na ye 58 ans ils a fallait qu'il pepa tout le monde ba acteur lokola ba Rambo bazana ba 77 ans bazana azaki pena na faka za na est-ce que ça pena fierté pour na Congo? Pourquoi pas monde entier Congo kate monde entier. Nous tenons ici de prime abord à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier. Déjà pour Koufa. Olanda qui j'espère. Ouais, maman Tiffany. Olanda qui a beaucoup de surtout. Na voulu battre Olanda qui a. Olanda qui vidéo na mona qui ndenge événement il est qui pona ngaza pe mwana. Ala vena mwana. Pona 21 ans ala mwana. Et là on a voulu beaucoup plus. Maman Tiffany, moi ça fait trop mal. Il y a comment avant na comprenait qu'il a noté. Il y a un moment avec temps avant la salle émission pour les différents dans Zambé, na vie à moi nango. Azaki moi na mo penza malamuté. Oui. Azaki moi na mo penza malamuté. Alexandra. Azaki malamuté. Oh azama vidéo le mamanza. Aza pe ba mama. Kausa mai na miso na ebi ke okele on pe cop. Pour la monaki ba ba otala yo ba olanda yo. Akela ngo cop. Ah, mutawali la mwana ye. Na ba ministre. Ni Congolo kuma mtema bibi. Te, akela ngo cop. Non. Mwa bungisi mwana ni moko. Akela ngo cop. Cop netini na akela. Akela bo ali n'entend pas. Ali n'entend pas. Aza mwana moto te, po akosangai. Abongwa ni pete, po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima, atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi. Kolake mapapu, masope mafuta, toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makoni. Ngaka yo nozala petina ngaka yo siko peto ngaka yo copie yango to ça donc ya yo bimbula ngaso yana Dieu na kotia masolo mais pardon tika biso to sa émission nga questionnaire au moins il a nga betele copo nga ko bete copo te nga ko sali ka bien ngo lobi e pa yoki ceci ne zaki no bela yango wana. Ah, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue chez Nazaréa avec la maman Tiffany, la princesse de l'éternel, que Dieu vous bénisse, on est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous savoir nombrer dans cette émission Table Sainte qui réunit les enfants et les hommes de Dieu autour de sujets importants, si très capital. Avant de saluer mon invité qui est déjà sur ces plateaux, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous.
Nzambezawa, puis c'est Kanti qui a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui nous suivent, beaucoup plus à ma sœur Nekab depuis les Issa, maman Betty Kokela depuis les États-Unis, maman Made Kebani, que Dieu te bénisse. Je suis avec Papa Mbongo, je dis shalom, bonjour. Shalom, maman Tiffany de l'éternel. Bonne santé. Santé qui toko par la grâce. Maxile est la princesse de l'éternel. La princesse de l'éternel. Voilà, mes collègues. Maman pasteur. Voilà. Akendaki na itonga, na mona qui vraiment, ça va vraiment. Kimia. Merci beaucoup. Nous sommes dans du matin. Bon, on a dit ma pendate. Moi, na yaki kuna 5 yo sanga de la place était. Na yaki na monde pena parmi l'église ya propre. Na yolo. Yo posale. Ah, pleure à la Merci beaucoup. Le commission n'a pas Nzambe. Mais tokoki jamais to le kisa ba bibi bezo ba to le lamba to ba ko le la to se pepela ba to ba ko se pela. Congo ezana pasi, Afrique en général ezana pasi. Bon ezana ba événement mi balé ya Mutombo Dikembe pe ya ndeko na biso ya mwasi leki na biso mwana na biso ngani tinga mwana na biso Alexandra ou atikaki biso na biki na ba téléphone na batenyo se tamboli comme pe na téléphone na yo ce comité na éviter sauver la planète ni parce que ba africain ba gabonais ba malien tout le monde va pleurer Alexandra pe papa na biso Mutombo Dikembe asali mingi pona ngo est-ce que tokotika ta seconde mois silence te pour honorer ka ba mémoire. Merci beaucoup. Sangse la ba onkala batabukavu. Na ndenge lake zindaki kuna ni masu ezindi ya Goma kuna to sangse lango bango nyonso pesa la bien. Moi qu'est-ce que tu peux dire face à makambo ya papa Mutombo Dikembe o yazali bena parmi ba champion ba tominene ya N-bar o ba betaka basket liloba o mboka. Bon, papa Mutombo Dikembe baide bato mosusu bayebi te avanda mpe na kisenso avanda na kisenso avanda na kisenso na kwa cimetière avanda wana je te jure nga nazwa chance ya kolata bilamba ya moto auti États-Unis c'est-à-dire Mutombo tanga balaka eza na famille na ye bavandaka na kisenso papa kesa ayebi yango c'est-à-dire akumbaka délégation bakendaka feti na ye na papa bamanesha aza photographe soki tembe ezali caméra no ezali tokokenda yango ti na kwa cimetière aza papa manesha bakendaka na papa ya bakayiko maître azoteka batike na zandu azalaki mpe na mbanzalemba maître bukasa bamama basere na bango bakendaka États-Unis grâce ya Mutombo Dikembe bakendaka fête ya mariage ya Mutombo Dikembe. C'est-à-dire, à zapena mwana oyo mbanzale makisenso yebi bien. OK. Donc l'autre kolo baraka kolo yesu apemesa molimo na kimia parce que makambo ya sali na monde entier alongoli na congolais na Afrique soni vraiment apema na kimia kotazali libota famille koza pasi atiki biso avant pendant âge na ye 58 ans, ils ont fait qu'il paye pas. Tout le monde va acter le coup là, Rambo, bazana ba 77 ans, bazana, azaki pena nan, fagaza nan. Est-ce que ça pena fierté pour na Congo? Pourquoi pas? Monde entier, Congo kate, monde entier. Azaki pena monde entier, Congo kate. Pour bateau ba memi, bateau ba. Souvenir ni tia malamu nini yo ya tiki pour na Congo? Bon, pour na Congo, souvenir malamu peut-être à marquer une histoire na ye, et puis les deux à Tongi. Tango bato tous bazo wele la kokino kotonga bamboka bapaya ye pena ya aya kotonga awa atonga hôpital atonga l'école atonga ba ONG belo atonga donc place wana to kobosa na moto atonga asali pena kombo ya libota na ye lelo bayeba ke na famille Mutombo Dikembe koboya mote. Merci beaucoup anezaki pona papa Mutombo Dikembe na mwana na yo o rakomi pe noko compatriote congolaise oyo atikaki biso Alexandra o mama na ye na oseka na batia ba vidéo to landa soki ezali oyo mama na lelaki aningisaki monde entier koyeba ete mwana atindaki na Canada akende kotanga me akoma kuna makambo eleki ndenge elekani aluki mwana wamonana te baye kozwa mwana na mai. Nous tenons ici de prime abord à remercier le chef de l'État qui
juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre sœur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbaye, une étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame. Les géniteurs de la jeune Andrea étaient accompagnés par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Madame Chantalier Lumulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères, pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis, on ne touche pas à un Congolais. Déjà, beaucoup fois. Olandaki yango, j'espère. Ouais, maman Tiffany, nalandaki yango na bokebi nyonso surtout, na koyeba te nalandaki yango. Nalandaki vidéo wana namonaki ndenge événement elekaki pona ngaza pe mwana aza pena mwana pona 21 ans aza mwana elo na koloba beaucoup plus maman Tiffany, moi ça fait trop mal ya komona avant na comprendre ki na noté ya mona zaki temps avant na salle émission pona dife bana nzambe ngena la vie ya mwana ngo azaki mwana mo penza malamu te. Oui. Azaki mwana moko penza malamu. Alexandra. Azaki malamu. O azama vidal be mamanza. Aza na taliba biema na ye. Azaka ndenge moko na mwana mwasi ko dokangisa kala mingi te na pa. Ba basu be fiancés intébala ndenge moko.
c'est-à-dire na moni ba vidéo na ye na tel acte ya ko poser ba danse ya ko bina et ça linga penza bien te na na souci te maman na lobi akolisa ke na bonzambe te ko kolisa na bonzambe ezaka te mona ye ba ko yemba non parce que bonzambe za na kati na biso bato soki moi neti oyo ngai bana soki ba tele moi ke bana oyo maman no biso loko moko na to sidika de cela des jours na parler par rapport à makambo plutôt zo moni zeka makambo ya moi na oyo to kufa o na moni vidéo mon téléphone na madame nanga moi nanga ya mwasi azobina ba danse moko vraiment epesinga pasi ache photo ya mwana ngo wana ache na ye c'est-à-dire mwana nanga à 12 ans azobina ba danse azozwa elamba atomboli azobalusa loketo esaki ngai pasi makasi ya kosakana te pour résoudre makambo yo mo posala la mais kasi mta tishaka eloko eza na santé c'est-à-dire quoi esala ngai pasi ya komona blague no mwana mwasi oyo azopesa biso souci makasi pesa ya kufeni ba condition mo eza normal te peut-être moni mwana sali acte na bité bana o baza bana mo batie ba mpona obebisa l'éducation ya bana na biso bana no mona be fiancé internet wana baza bongo parce que biso soki toloba soki dife bana nzambe batebeli peut-être bazo ba légèreté peut-être l'église mato toloba l'église ba oteyo yango te mais awa pa na yo toloba ngo mwana wana so na tali pe na bien ndimite ka kolo na boka papa na bango juste na ndimi yango te du akoza mwana moko ya de papa azakoza mwana moko ya rankine po soaki na azana papa net biso to vandi boyo na mwana mama mwa bita solo alobi ke azoka zemi na 17 ans papa wanga na kai donc famille pe ba beaucoup de mwana donc za mama to saki na mission moko awa makambo ya bana oyebisa ngai mutayeba kolo zemelaka nani mama na saki mama nde ya mabe mama oyo ya mabe mais mama oyo azwi zemi na ye na mobali na ye ana batante ke no ngam na yebi kolo seka moza iko tricher ona bina o seka mama na tambolaki mabe mama abotaki mwa mwasi na tambolaki mabe oyo akufi na Canada Alexander aya tambolaki mabe mama na ye ya mbala boya kizemi bon zemi mbala boya maboya kwa mpona ne non cause après il y a 17 ans sur mbala 19 ans moi ko supporter zemi abonne eza bino ba mbala bosa yo mo beza ba solo at mon bal so azali da 19 ans en position te oui les zemi ya zokta ke mo na za position ta ça te maman eza bongo te bon soki mbala wanga la kizemi bien sûr mona ke Canada mbala za lobani te la mbala wanga ni zemi ye fampe ba ki ko tungisi momke mo ka boko lizemi na boko la mwana ye alobi ke non pas so ya moni mwana omona ngote fo mwana tanga na ba condition bien alors à la Congo yo mo yebi ba université bien zate ndatinda mwana na ye na Canada akendo tanga te na Congo ba université bien ezali mama tifani to beta na masolo wana to bon bizaka mabete parce que aluki moyen mwana kola malamu eza mabete mais siko ngana mituna ba question tango mwana komi na Canada akataki ye contact na papa na ye oui baza soka na papa na bango wana ba question zo komituna te wana to tuna ngote to betel solo te siko ona lobi na yo ke mutu oya kufi wana c'est que mama zaki ka mabe déjà zemi wana pona nga zaki zemi mo zaki na trop de problèmes na kali veze mo ya bibamba bamba donc bien ngo kisobazoba moni kisobazoba bisu to yangate yang posoni ezala te ndazwaki mwana wana amemi or soki oyebi ke obotaki na mobali moko boye botaki ne mwana mobali akosundola na mwana te soki asundoli yo na mwana seki ozalaki mwasi ya mabe yana basi mosusu bana mosusu bakoma kosouffrir mpona mabe mama sala mwana akoma kosouffrir apozaka acte moko boye papa asepelaka te même selaki ya ye mais acte oyo opozaka déjà papa mpe mosusu mpe asepela na ye te asundola na ye eza mwana moda ya mabe déjà même si côté mama azalaki mpe azalaki na mwana ti mwana apose ba acte ba video babiloko ebele namoni badanse ebele azalaki koyesa mwana ene mais yo taka ba video motelema na bamwana te nde andaloba ke yesu masiya azongaka eya ndenge bana libanda bana poto bakola balata na bango mwa molungi akoka te bana poto bakoka mama trifa je pense mpe nde ovandi boso na bana poto otika bango bongo te me climat awa eza climat non mwana wana azalaki influence mentalité awa eza mentalité ya mama tolinga te toliyokana oyo azoloba na monoko biso toza babantu
ça va blanter. Mais avec ça, tu sois là, tu vas Egypte, c'est ma ça maman grave. Maman, nga na hôtel aga mona oya kufi. C'est-à-dire, si vous avez mona mo, nga la kamala mo kufa kufa na Canada, betake Massas 2019. Ba to beta ba mona pété. Mais corps yaga awa, to yeba ke monde ko na biso la ki bezaki mais yetanga kufa ki. Er ba que dina mai. Alors, si vous avez peut-être mona ki abem ta liboso ta kufi bongo. Si to mona ki ba vidéo to moniter, ça c'est comprend. Mais tant on a moni ba vidéo, les bangisinga bi ça ki mona mabe. Natali ba commentaire, Natali ba vie, ba nombre de cas de beta, natamu ke. Maman comme j'ai bien amokeli. So lorsque ozo ba kotala ba vidéo, ozo ba nini ke azamo amoko maman na edika ke bien te. Oui. Azamo na moko oya ibaki nzambe ya solo te. Ozo qualifier ne ozo check côté. Ba vidéo na yemo déjà haute monde déjà l'accès ga mona mabe. Na biso nga na moi ovi ke to bota bana me to bota mité maté. Là msu maman na edika ke bien même bisika komena na baninga. Ba parents bozala ba irresponsable était quel que soit difficulté à vie aux anango et dit que mano yo moko c'est facile dit que c'est ça bon na tout ni ndenge maman lobike non azwa ki mwana na place wana analyse na ezani azwi mwana ya tikali na Congo atini mwana ya âge ya 20 ans parce que mwana na atina na 20 ans je pense parce que ça 21 atina ke mwana déjà c'est une année pour 2 ans kuna atina ki mwana na ba âge ya 20 ans po akeno tanga na mboka ba pa ya mboka o ndekwazate Ntazate akeye moi comme papa maman na mboka bapaya. Est-ce que ça qui ida bien pour na aloba que moi na souffrir te atindie yé moko ke notanga ko. Est-ce que ça ida bien to pour analyser en deux. Moni nazo zo ngona ba voler mi balé. Nazo siko na spiritualité. Moi za batu mususu peut-être moni que pas o na mabele o ya kokate. Awa pour bazo a kokate. Alors peut-être on batindi yo kotoke. Alors le coup vous avez peut-être quoi envier. Ah, au monde que son asano ba noko ba beta ngai. Tant au monde que quel université azmi na kebo na kena sala mamna ngande na lingi. Par là ça t'en a pas ya côté. Ça t'en a côté la bagsu yang vutima comme ça makambo au-delà au kana kite na vie. Alors, maman ça qui mabete, abokoli mwana tina ki notanga na mikila. Oya mabete. Mais sauf ton mona comme sur le terrain. Ake mona oya zale ko mona na musika, to ya comme sur la bien ngabe na ngabe fona sala bena kombo. Ay bani est-ce que yo oyeba ki na internet? Tu yeba gite? La vidéo est bien kufi. L'idée à maman, est-ce que ça m'a bête? L'idée à maman, ça m'a bête. Atindi mwana ki motanga classe, ça m'a bête. Ça la ngo bien, maman ça qui bien. Mais ce que côté moi na koma moi na mo déjà m'a bête déjà. Même que tu as déjà pe awa. Azabe de moi na m'a bête. Tanga komi siko kuna papa te mama tabi awa na za batana ka atre na yeba bien délaissé. Muta contrôler nga awazate. Mais sauf ça qui na parent na ye. Wa kupeka ko benga apese ba conseil mwana nga boete ko sa boete o exception soni tout ça ba bantu maman mo photo yo ko apese teli sunika moko akola tena cha mwana lez na pesa mwana kimia te li sou morote li sou mo fi ba encadrer mwana li sou mo fo tia siko na désordre siko na sali perte aki Canada 2 ans non pas comme na mbongo tape le côté abino pas vidéo nchikité libéré ta poto ndenge zala faut zo mo temps ya kotanga faut zo buza mukando ya misala donc maman de siko asali perte na mwana na ye Petang moi non ça va vidéo maman que moi na danger. Mais sur le lobo, ta maman sur quoi ndenge nini. Après si maman na passe. Mais le solo eningisi monde tant bat balbaki ba papa na ba mama ka baza ba mama moko eningisi monde entier crie ya mama moko kaka. Mi balete a saisir monde entier na ma misune na kolela na message na ibuki batu mitema même nga sa ki déjà na lela kaka na l'élection de tela na leli na kanga maka na shama na lela même na yibi na ngati ko kaka ndenge muninga mwasi azoloba ota ndenge mama na zoloba ndeko mwasi azoloba ibuka ki motema na ngai iningisa ki motema na ngai na zolela ka onje na zo sa matanga na zolela peno nje mutafamia kufi mais mutafamia te mais sanka ya Congo okape mninga mwasi ninga zolela mwana ka moko est-ce que le soto bike ba mama bazali bato akosakana bango te papa mbongo oloba nini ke mama za mama te soto lobi mama za mutakosakana na ye to lobi pe mabe mi papa basakana na ye te na baki loko moko awa soki bana babongi bazaka ya papa soki ba baby bazaka ya mama. Et puis, vous comprenez. Alors, dans place, vous avez eloko moko boye. Ngai na beta moi cité. Na beta pe moi na te.
Ce qui n'a moni mutumoko azo sa lokola abanda ko silisa mwasi valeur nga non c'est pelate parce que moi si azana bonheur oyo atambola nango to ko kite ke ko pesa ye pasi ce qui mama le kaki azo le ole la pasi biso nyonso atanga soki na tini mwana nga na poto c'est-à-dire na bike mwana nga kena nga pe na obonga na ozanga qualité na ozanga parfum au ça la fierté bike un jour ba ligue ne peut pas Hollande tant monde que moi na kufali même nga pe na ka passe amundinde kolanga ya mwasi azolela totali na bandaku na bana na madame totali mais ce que yako passe yako silanga tona monika ba vidéo ya mwana wana na moneke mwana zaki mwana mabe ce que za bongo ba vidéo yango ke no na ebité ce que ba vidéo yango ba ko publier yango bandaka na ebinde yango te alors mama te pese ka ba courage belé ça ba courage ana bana mususu tala bana te mwana nika moko ya mwasi pe moko aboti na vie mama courage ko décourager te nzamba zali yem ta pesa ki yem ta zu yango ça belé pe ya biso ba parents ça belé pe ya mwana mona pe mutala ki ndumba aboti mwana na ndela ki ndume mona pa mi pasteur ça belé na biso ba parents na bino pe ba mama ka osama ina miso na ebi ke okela on pe cop pour mona ki ba yo tala yo ba olanda yo akela ngo cop Mutole la mwana ye. Na ba ministre. Ni Kongolo kuma mtenga bibi. Te, akrela ngo cop. Non. Mwa bungisi mwana moko. Akrela ngo cop. Cop netini na akrela. Akrebo ali internet point. Ali na internet point. Mais ali ki na internet pas pesa communiquer. Ah oui, anda kuna bango te. O communiquer c'est le déjà te mona ke mona moka ku feso ali ki sundele. Ndani yake ne president bengi. Siko ndazo filmer. Tanga olela. Ya tunde president bengi ya onka isu. E comme cop, ndanga zana ozola. Azola. Azola, et puis ndanga zana ko kepe Canada. Ah ok, ni faki Canada. Mais c'est tout fait normalement mwana ça quoi. Faki ndi baki bombe na papa na bango. Te copie pesate copie ya te akapa. Bakende oh. Eloko abungisi omone pa matanga esi na mipani matanga. Ba esi la. Esi la ka. Oh, esi la te. Aba ko ça va bien esi la ka. C'est la ka ba nostalgie. Emi ngaso père daina, ezana batam moko bozaka ba photo mais esi la nango, la vie continue. Ah za papa mwana na baki po ba ça test na kilati. Munde alandelana. Ko mama mbongo te. Ndela kolandela surtout ba Canada mboka moko ya ko ba États-Unis te Canada mboka logique faki na papa mona wana ba vérifier ba yeba silit ça cop déjà wana kufina Canada mai na ba mindele ba déclarer na ba congolais ba kitso wana au monde na témoin mama OK ne Canada ba calme OK ndé ba piambo chef de l'état ozo en charge bien zonga soute la na ki vala ko témoin na samba mwana ozo ngate azonga tende azonga te ce que ataki vidéo na internet te ça se comprend mais voilà leli a photo na internet a créé na cop ma benda ta 4 5 na famille bokende te ba famille basi ba kiko na bazako ba ke déjà vidéo na wana ya pamba déjà tu je le maintenir moko azaki na ngopa epeli eziki rien ba pesi boule te mamde na Congo il faut ça ka vidéo. Mais net tu vas condamner que tu vas critiquer hein c'est analyse je veux dire babi comment il a koufeli na nenga lela ki ka oluka mwana ni balobaki ba ko ata ko telema akeno kutana président Fachi donc nenga telemi akeluka président akena mbela parfois ya président Binsaki et azolela ta zo solo la normal ba to abi to ndima kite e koza bongo ba msu alobi pe lisusu azozwa te ovanda na mabelita lela mwana oyo animisi libiso donc ba omoni un peu partout Nicolas la mona kati un peu ba vidéo mais les kasango yaki ba moni un peu partout mais ils ont reflété mawate wa perception na départ kasakre copet mais moto a filmé ga wana nde wana ba créer ki cop tant ba créer cop tant mutangili koti dollar ou le lesune tu sais c'est lit et puis ça kofina sili nango soki chef de l'état pena Fati Beton na vandi wana bango na batamawa soka monike ngamu kazo lela et puis na bandenge mwana ngwa kufela na nosoni na Canada eza pena mabe mukonza mboka tali ba vidéo ya mon mukolo mwana be mama mwana ba bimi mais papa bima pété papa musu ba bayuma yo no wanga na obima wana ko wanga le bimata ngape na kana fasa mboa mais miso bele no le laka mwana ngai no le la kaka wanga laki wana ko wanga na yeba na ta
Na recharger moi sikutu. Masi mebe. Na recharger ba problème do ya osakana te ponga pe na kota kana cop. Merci to kita malembe mais batu balobi na goma kuna batu bakufi belé na mashuo mona ki ngona. Ouais tout le monde a qui zingi piu. Babi batu ba lo belé la ngonte ne batu bavande kalika mwa mtu moko kalisu moko ya mama ya Alexandra kufi mwana mama ya ndo mwana ya mama ya donc mwana mama abungisika Alexandra moko mais na ba famille babungisi batu belé ba famille so kufi papa mama bala bakia mais babi neni mboka etie misuka na mwana moko tandis que batu belé bakufi mwana wana d'abord eloko akufeli na Canada ba condition moko ni to bandaki azomona na teti akena mai isaki c'est-à-dire ils ont déjà internet il y a l'état qui monde entier OK par rapport ya biso ya lac talaka Congo na Canada tuzandenge moko te commentaire uti ya Canada commentaire ezandenge moko te wana mindele ba commenter ba étranger ba commenter ba mindele ba TV5 ba RFI de lobela ya biso awa bezaki pe négliger mais OK biso to apeka bato nga pesa lenga pasi komona ne bato ba odinga pe na boya do muto akufa otala mama bike ngalinga voyage amaïta alinga ngota mokepe mais l'état comment on a biso de façon ba bato ya malamu c'est pas normal tu yebi ke lelo boye nzela mai transfert ezalaka na mwasi nzela mituka na avion bataxaka mwa liko par rapport à mai alors comment on appelle ba vie eza be première fois te plusieurs fois mamoye sa mara ebele bato ba dina ba okufa ba dina mais bato ba charger pe bato ebele il faut que le bele na l'état za wana bazo charger bato dia masu etondi mais bozo charger kaka c'est comme le stade masu stade c'est tondi mais bato ba kufa fuma non ça c'est moi ka sala plein eza bien te l'état congolais l'état tala bi bablo msusu papa ba service za wana ba libongo ti ba charger ba bilo bomona ngo oui que non peut-être non peut-être que non il faut amener na 100 passagers exemple beaucoup si ba ngona ba 250 ata biso moko même ngamo taki mutu boni abi kiza dans danger na kota te ba ndeko na ngai mo ça va passer on est congolais mo conseil ça na tendere oui oui que beaucoup na mai surcharge même ata mutuka so comme si etambola bien te souvent que risque na mai pour comme ebo peut être vu na biloko apona nini na kota kaka na kende kaka non via la ramoko déjà malgré l'état na somba bato te akosombaka mais biso pe bato tozala pe na bokebi tula dukulutala on dit ba risque ka kota kaka na mai eza pasi bande bokufi tokufeli ba congolais belé batiki biso tumoni ba vidéo tout famille mo ba kei donc comme botiki trace na mokili nzambe c'est pas normal l'état zape na ndambo ya charge na ye biso pe la population to zape na ndambo. Merci to comme kita vraiment na suka émission na biso le banayo et pas ya famille ya maman ya famille Kufeli la fille Alexandra et puis peuple congolais peuple africain pour aller lier partout hein et puis na bateau va faire na lac le bana ce que cause bon le baso qui ali maman na biso to ali zo ka courage belé za passe mingi so âge zali obota mwana mususu so peut-être boye kobota mwana mususu pona ba choc pe na basi mususu ba bongo ya dans un choc ya mobali moko abwane pe kobota mobali mususu bazali soki papa na zali bobongisa mususu pe zalaka peut-être mobali place la faux peut-être mabota pe kima pour mabe moko sa mobali moko boye izaka nango pe so papa na zali boluka bobongisa de façon que boye bandeni okunda mwana oyo atotika biso na pesi ba condoléances na ngai na famille ya bandeko nyonso bakufeli bato na bango na lac na biso ya Kivu en tout cas condoléances ebele ba congolais nyonso partout bozali to lembate Kongo ezaka ya biso moko bino pe obozali banda ya mboka so bozwi ba mbongo bosomba bato po ete pe mboka na biso pe elongo na makambo ya boye. Donc voilà ma téléphone. Merci numéro de téléphone. Numéro de téléphone ali plus 243 89 89 33 522. 89 89 33 522. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Ce que les soucis à zone tête côté na mikolo ya ciao.
Mwana moto te po akosangai abongwa ni pe